chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi ya Eco Dynamique Télévision, chaîne Oyo, ezali kosala ke biso na bino. Tokutana lisusu na baetando ike mbote lisusu esika bozwami bo kolanda biso na EDTV, la chaîne de la diaspora. Bandeko Balandi lelo toye kosola na bino masolo oyo etali déclaration oyo bandeko na biso ya ba mouvement citoyen ba uti kosala pe ya mibale to kosola na bino matali actualité. Mais to lukato banana na actualité parce que eza obligatoire ba congolais bazali banda bayeba maemaso mazali koleka na kati ya mboka na biso to komi wapi na Congo oyo ezali mboka moko oyo epa ya ba congolais bazali komona ngo les seules patries et disons la seule patrie au bazali nango o bazali koluka kobongisa yango kasi ezali na bato masusu oyo bazali kolala pe kolamuka balingi Congo oyo edina na kati ya libuno. Processus électoral to komi wapi est-ce que maponami ba élection na Congo ekozala ou bien ezalité likambo ya machine à voter bande opposition bako senga na Corneille Nanga na Seni a rejeté atika nzela oyo azali kopona nzela ya machine à voter pona bango balobi machine à voter ezali profitable te na jeune démocratie tozali na yango nzambi tango bakotia machine à voter na maponomi ekosala ete machine à voter emema kokoso ebele na kati ya mboka na biso ndakisa ezali fiable te tango mosusu bokotoke na machine à voter couré ekatani le lengeni ni ba électeur ba continuer ko voter candidat na bango o balingi bandeko ya majorité présidentielle bandeko na biso oyo baliaka o bazalaka na ngambo o babengi majorité présidentielle bango bazali kokote la Seni bazali ko linga machine à voter pona bango balobi ezali ko sala ete l'état bimisa mongo moke na kati ya kesi ya libenge ya l'état pe lisusu ezali rapide pona maponami oyo etali mboka na biso. Voilà bandeko tala processus électoral ndenge nini ezali kokende na mboka na biso mais na ba congolais belé bazali ko ndimate ete maponami ekoki kosalama parce que yango moko na machine à voter yango nanu l'état topeseli na biso abimis abzu yango ete ebele na ndenge esengeli po ete ekota na ba bureau de vote mokolo wana maponami esalama na machine à voter. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Invalidation, il y a des candidats députés, au moins sur 26 candidats enregistrés dans la CENI, au moins 6 candidats Oyo Bazali invalidés dans la CENI. Jean-Pierre Bemba, Antoine Kizenga, Adolphe Mozito, Peba Soussou, Bango Nyoso Bazali rejeté Bazali au nombre de 6, invalidé Bango na CENI. Kasi na mokolo mwa lelo na moment tozali ko sala banos o tozali ko yebisa bino ete bandeko na biso ya MLC na bandeko na biso ya bandeko o bazali ko soutenir mwana mboka Adolphe Muzitu bakei ko kotisa recours na bango kuna na cour de cassation pona ko yebisa na banzuzi ete makambo oyo Seni auti ko sala makambo oyo décision oyo Seni auti ko zwa ezali enge benete nzambi ezali na mikakatano pona bandeko na biso ya MLC ba Jean-Pierre Bemba azali candidat au valable donc azali na problème moko te na justice nzambi justice ya CPI basilaki kwa kiteye pona bandeko na biso ya Palu conformément na ndenge bandeko ya Seni balobi ete azali na mikakatano na parti na ye Palu ndeko Adolphe Muzito awutaki ko bwaka ya ba propos wana ya Corneille Nanga na Seni na ye mobimba alobi ye esi a démissionné na Palu abima d'ailleurs a déposé qui candidature na ye en tant que candidat indépendant na maponami oyo ya le 23 décembre 2018. Bolandi pe mwana mboka Vital Kamerhe to benga mwana mboka ou bien to benga ye nani parce que na minute oyo ba congolais ebele bandeko ebele na même ba yi opposition o basangana kana ye bazali susu kondima crédibilité ya Vital Kamerhe était par rapport ya dernière déclaration au baouta ko signé déclaration commune ya opposition oyo esalamaki pona ko soutenir ba candidat nyonso ya opposition oyo bakutanaki kuna na ndako ya réunion ya ndako ya bokutani ya MLC na ville kuna na siège social na bango mwana mboka Vital Kamerhe atiaki mokolo koto na kati ya déclaration wana te pona yango esalaki mwa pito pale
et ça qui moi bon bilinga et c'est là qui bande comme tout na pourquoi aboy côté signature il y a nakati il y a déclaration wana après moi mikolomike moi tango moke des déclarations il y a seni et outa ko salama et sika wapi ba invalida ki moi na mboka Jean-Pierre Bemba Kombo na bosale liwana bandeko ya MLC bandi ko douter na confiance o ba pesaki na Vital Kamerhe pona bango bandi da koloba na moi ndungu na moi cc que Vital Kamerhe azali engebenete abongi vraiment azali vraiment moto oyo azali kofanda na bandeko na ye na kati ya opposition te. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Candidat commun ya opposition bandeko nanga yango pe ezali kolobama na kati ya opposition ezali kosala actualité ya mokoma lelo bolanda ki ndenge nini mwana mboka Jean-Marc Abound secrétaire général à UDPS alobaki pona bango na moment oyo crucial na moment oyo mboka na biso ezali koluka kozwa alternance na kati ya mboka na biso et sengeli te topekisa toluka nanu candidat commun o ezali ya motuya ezali koluka crédibilité ya élection koluka indépendance ya seni pona ye seni ezali pris en otage par bandeko na biso ya majorité présidentielle yango wana azali koyebisa da bandeko na ye opposition mobimba ete esengeli ba rejeter nano ba position na bango oyo ya kolobake esengeli to luka nanu candidat comme opposition ceux qui te luki était et kokwea opposition ba ko perdre élection oyo pona ye alobaki était et sengeli nanu ba luka crédibilité ya ba élection oyo batala ba rejeter machine à voter en bloc basala ba déclaration pe ba marche oyo ko ça était seni et comme indépendant ya solo. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Et enfin tokoleka na eloko oyo esali était tokutana lelo boyebi sima ya enlèvement oyo bandeko na biso ya mouvement Filimbi bazwaki conformément na constitution ndenge esengi soki bomoni makambo mabe esengeli boloba bandeko wana bazalaki enlevé pendant plusieurs semaines plusieurs mois bazalaki incarcéré kuna na aner après aner a pesaki bango na maboko ya banzuzi na ba parquet po basambisa bango pona yango ba taki bango na ba juge na bango ba juge oyo basambisaki bango mwa tango mingi na kotunaka bango na makambo oyo bakangelaki bango na makambo oyo basalaki mais na mwa mikolo uti koleka tribunal na bango et utaki ko condamner bango bandeko wana 5 ans de prison ferme kuna na prison centrale à Makala donc bandeko na biso ya Filimbi notamment na kombo ya Palmer Kabeya Carbone Beni Mino Bompomi Grâce Chiuza na Cédric Kayembe bango nyonso mitano bazalaki bongo condamné à 5 ans de prison na tribunal na bango yango wana bandeko na bango nyonso ya ba mouvement oyo ba revendikaka ba mouvement Filimbi ba mouvement oyo batambolaka soki bamoni constitution ya mboka ekosala mabe constitution ya mboka ezali kokende malamu te bango nyonso batelemaka mpona koréclame na l'état na biso ete barespecte mibeko ya mboka mpona yango lelo bakutanaki na siège na bango mpona kosala mama na déclaration ya soutien ya bandeko na bango oyo bakangamaki notamment ezalaki ba mouvement lokola Cocorico RDC compte à rebours et Tango Ekoki donc Ekoki engagement citoyen pour le changement autobenyango ECHA RDC Forum citoyen FC tozalaki na Ileta pe yasuka tozalaki na Lusha Obabi Lite pour le changement bango nyonso bakutanaki basalaki déclaration commune tolanda ndenge nini ambiance yango elekaki. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. En cette occasion ultime devant l'histoire et la nation pour réitérer notre détermination et notre engagement pour la sauvegarde et la dignité de notre patrie et dénoncer l'injustice flagrante que subissent nos 5 militants du mouvement citoyen Filimbi, injustement incarcérés à la prison centrale de Makala pour avoir exigé le respect strict de la Constitution et de l'accord global du centre interdiocésain signé par l'ensemble de la classe politique congolaise le 31 décembre 2016. En effet, en date du 23
et 30 décembre 2017. Nos 5 amis Palmer Kabea, Carbone Beni, Mino Bompemi, Grace Tchunza et Cédric Kayembe ont vu leur liberté de réunion et leur droit des citoyens libres être bafoués lors d'un enlèvement injustifié. Autour de cet événement, ils ont d'abord subi des coups violents et volontaires présentés devant la télévision nationale congolaise RTNC comme des malfrats à humilier. Ensuite, jetés et détenus en secret dans les cachots de la DEMIAP et de l'Agence nationale de renseignement ANER, respectivement, pendant 6 pénibles mois, subissant toutes sortes de tortures, traitements inhumains et dégradants, puis transférés et incarcérés dans la prison centrale de Makala avec un procès monté de toutes pièces pour rechercher leur inculpation. Ces procès de misère étaient un opprobre à notre nation et à notre jeune démocratie. En effet, il est injuste de vouloir condamner nos camarades pour le simple fait qu'ils ont appelé, dans le strict respect de la loi, au respect de la Constitution et de l'accord global du centre interdiocésain à travers une manifestation publique et pacifique annoncée par le CLC. Nous ne pouvons comprendre le sens infondé des accusations retenues dans leur chef, notamment l'outrage à chef de l'État, la publication des écrits subversifs et l'incitation à la désobéissance civile. Comment peut-on outrager un chef en lui demandant de respecter la loi fondamentale dont il est garant et a l'obligation de respecter? Est-il possible de faire des écrits subversifs pour demander aux citoyens de faire une manifestation pacifique? Enfin, pourquoi inciter à la désobéissance lorsque nous appelons au respect d'un accord inclusif signé par toute la classe politique ainsi que la société civile sous l'égide de la SENCO? Pour ces questionnements sans réponse convaincante et tant d'autres, nous rejetons en bloc, sans aucune forme de procès, ces chefs d'accusation infondés retenus contre nos 5 camarades du mouvement citoyen Filimbi. Par ailleurs, suivant l'acte posé en date du 8 août 2018 par l'autorité morale de la majorité présidentielle et du Front commun pour le Congo, M. Kabila Joseph, de ne plus se représenter lors des élections prochaines, les mouvements citoyens saluent cette victoire d'étape et rappellent à l'autorité morale des groupements politiques si haut cités que cela n'est pas un cadeau, moins encore une faveur accordée à la nation congolaise et à son peuple. À ceux qui continuent de croire que c'est un cadeau et pensent qu'il faudrait un monument pour leur leader, nous leur rappelons ce qui suit. 1. En principe, cette annonce aurait dû être faite au plus tard le 19 septembre 2016. Malheureusement, pour des raisons que nul n'ignore, M. Kabila Joseph a choisi de faire tuer nos compatriotes qui demandaient la tenue des élections selon les prescrits constitutionnels. Pour ce seul mois de septembre 2016, nous avons enregistré plus ou moins 50 décès sans compter les blessés et les arrestations arbitraires. 2. Lors des 3 marches pacifiques annoncées par le CLC, plusieurs de nos compatriotes ont été arrêtés arbitrairement, notamment nos amis de Filimbi cités ci-dessus, ainsi que d'autres jeunes qui ont été sauvagement assassinés. Nous pensons ainsi à Thérèse Kapangala, Rossimo Kende Chimanga, Eric Bokolo et Hussein Ngandou et tant d'autres anonymes. Dans cette même réalité, les méthodes drastiques ont été utilisées pour enterrer notre espoir et installer la terreur en brûlant vif notre camarade Luc Kouloula, à qui nous saluons la mémoire et exigeons un procès équitable et sans complaisance. Ils sont détenus illégalement dans les geôles de l'ANER, dont Christian Lumulu Koussa, Jeko Béa, et ceux qui ne sont pas répertoriés mais subissent injustement la violation quotidienne des droits humains. 3. Depuis plus d'un quinquennat, nous avons consenti d'énormes sacrifices en acceptant des humiliations, des tortures, des privations de liberté, des menaces, exil forcé, voire des tueries enregistrées dans nos rangs et subies par plusieurs de nos compatriotes pour exiger le respect de la Constitution, n'oublierons jamais. En définitive, pour l'intérêt de tous, de la construction de notre jeune démocratie et du respect de l'accord global du centre interdiocésain, la seule feuille de route qui régit la vie politique actuellement, nous appelons à la conscience des juges du tribunal de paix qui ont instruit l'affaire de nos frères de Filimbi
et qui doivent rendre leur jugement dans les délais de la loi. Ni aux injonctions des autorités politiques, ni exaucer la volonté de l'Agence nationale des renseignements ANER, car tout le monde sait qu'ils n'ont fait que remplir leur devoir de citoyens reconnus par la Constitution. À défaut de l'exécution, quels qu'en soient les prix de la dictature, de l'oppression et de l'injustice, les mouvements citoyens continueront le même combat pour le respect de la loi fondamentale, de la dignité humaine et pour la justice sociale. Le peuple gagne toujours. Pour les mouvements citoyens congolais, Cocorico RDC, Compte à rebours, Ekoki, Echa, FC, Il est temps et Lucha. Je vous remercie. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bolandi ndenge nini bandeko na biso ya ba mouvement basali déclaration pona ko soutenir bandeko na bango oyo bakonanaki bango 5 ans de prison, notamment Beni Carbone, Kabeya, Bompomi, Grâce na Cédric Kayembe oyo bakonanaki bango 5 ans de prison. Bolandi moko na moko ndenge nini basili koloba na kati ya micro na bino ya Éco Dynamique Télévision. Awa tokomi na suka. Merci pe na Mustafa oyo a kendaki kozwa déclaration oyo ya ba mouvement oyo esalaki na micro na bino ya Éco Dynamique Télévision. Bye et à la prochaine. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.